Mbote na balandini surtout, il y a Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye les Adassa Chou Oye les loto ye libino Gatibi Kabakele mwana batu ya Sila Bisalu Bekam la maman des Abakuki Pomba Sen atika ba YouTubers nyonso na défaut atika ba théâtre nyonso na défaut boyo kamakambu Gatibi alobi donc binomo boyebi ketangu Gatibi Kabakele notre fils chéri donc alobaka ezala makambo kitoko boyo kabino moko bokozala décider eloko tozo belela bino bo partager film na biso donc bo sauter ba publicité na kati Adassa Temo TV boyo Gatibi. Oh les magnifiques. Qui est-ce que j'ai vu? Le magnifique. Qui est-ce que j'ai vu? Oh, tu vas manquer. Oh, ah non. C'est très bien. Non, moi je suis au travail, j'ai fait juste un tour ici. En ce moment, c'est bon, merci. Au revoir. Oh les magnifiques. Qui est-ce que j'ai vu? Le magnifique. Qui est-ce que j'ai vu? Oh, tu vas manquer. Ah non. C'est très bien. Non, moi je suis au travail, j'ai fait juste un tour ici. En ce moment, c'est bon, merci. Au revoir. Attention, ne suis pas toujours les autres. Ce qui n'a pas fait la chute de l'autre peut causer la fin de ton histoire. Attention, chacun a ses interdits. Faut pas dire parce que lui l'a fait, moi aussi je peux le faire. Attention, ce que l'autre a fait, là où les enfants d'Israël ont vécu le miracle, entre la mer rouge là, c'est là que Pharaon a disparu. Il faut pas suivre pour suivre. Je suis simple et j'aime les gens simples. J'aime ceux avec qui je peux être simplement moi-même, sans me compliquer la vie à être ce que je ne suis pas. Il vaut mieux être simple et remarquable que d'être faux pour se faire remarquer, puisque c'est la simplicité qui fait la beauté de cœur. La vraie connexion se trouve dans l'authenticité, pas dans les prétentions. Les relations les plus fortes et les plus durables sont... Les Abakuki de partout, oh yeah, Babakouk, mes Adassa Chou chéri, na lingabino ya grave. Tozo belela na Babakouk nyonso. Tozo continuer ko sala toujours publicité. Tozo continuer ko sala toujours promotion ya film na biso. S'il vous plaît les Abakouk, nani oya tali 5e épisode oyo utaki kolika. Nani oyo a consommé film na biso. Tozo belela bino Babakouk boya bo consommer film na biso botala. Est-ce que bana basi oyo kindumba oyo deja ba mesani ko sala ba moni mimika be aya umelite azui Omar Kabongo. Est-ce que ba okoma mitema mabete bakoteka mimite titre oyo mam satie regret nani yango ako regretter ekozala pona mimika bea belle famille na ye ba comprendre que azalaki na ye ndumba Omar azwa na kindumba Sila Bisalu Bekam la maman des Abakuki yende mokonzi ya YouTube aza na ye mama na ye te donc Thérèse pe azawana toujours ya ananda no donc nazoyebisa bino film oyo kiza kitoko makasi film oyo eza kitoko makasi bamoure nyonso ya théâtre oza Abakuki te oza na ope nani te mais osepela na théâtre ya qualité ya kitoko biso pa na biso awa toza na qualité ya image batteur na biso ya bien ba make up bien mais surtout eloko oyo l'équipe plus important eza ke na kati ya SB okozwa ba conseil ezate ke banda to bandaki théâtre oyo aleli koto oyo asali boyema ya miso esilaka te les hypocrites non awa biso eza église online awa okozwa mateya biso basi ya mabala tozozwa mateya kaka na bathéâtre Sila Bisalu ba jeune fille na biso pe na babali te bazo apprendre comment se comporter tango bakozwa ba fiancé tango bakozwa mibali na bango nde bakozala ba jeune tonton awa bazo te ya mutu nyonso
nalobaka biso bana nzambe totalaka théâtre te kaka mpona tosepela non totalaka théâtre na bonzambe biloko eza malamu oyo bamama na biso balakisa biso te mais tant totala théâtre tozo apprendre yango bathéâtre lelo ezolakisa biso ke faut tobanga mokili eza mabe il faut tobanga mokili. Alors yango wana tobeleli bino théâtre na biso ezoleka kitoko makasi babakuku to consommer totalango surtout to partager les abakuki oyo to partager au monde adasa kotisi émission yaya nanga oza abakuk biso toyaka kolobela toujours mams kota tala émission tala ba publicité nayaka kosenga bino te nayaka kolobelo te mais nazo senga bino kaka botala ba publicité. Premier épisode na biso ya film na biso et comme déjà na ba 95K. Deuxième épisode na biso eza na 53K. Troisième épisode na biso eza na 40K. Quatrième épisode na biso plutôt eza na 25K. Alors baba cook s'il vous plaît tokende to consommer totala to partager tout ça là bas partage film na biso etala ma surtout to partager les abakuki oye tozongi sa premier amour épisode na biso et ça la 100K. Donc il quoi mam sa zui musala na maboko ye moko il faut to la kisa e bolingo na biso tozaki tango akala tozo bunda na makasi nyonso pona ba épisode nyonso ça la 100K. Nous bonde la baba cook bo partager bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Dasa Te Motive.